Ndekoya. Bonsoir à tout le monde. Nzambe na lola pambola bino. Wana Fachi Tshisekedi aye kotala makambo saut de mouton. Bazopesa rapport. Ozolanda na kati ya bokebi nazosembola kala te. Tala yo wana ye kotala saut de mouton. Oyoka ba oyo aye Fachi béton. Abenga on a français. Fachi béton. Béton Fachi. Mwana ya Tshisekedi mobange ya Bogar. Yewan. Bon. Bonsoir, bonjour. Nabandeko bazatongo, bonne nuit na bao bazo kendolala. Félix Antoine Tshisekedi Yewala. Et tout en bleu. Aye kota la makambi ya saut de mouton. Ba chantier wana aye kosolana ba responsable ya chantier. Matondo mingi bandeko na soboko landa biso. Boyebinga yi mama lumière mwangaza mwa Congo mama Africa full le moisi ya liboso ya sala radio pour na kobundela mabele ya République démocratique du Congo na linga mangamba ba valeur. Na linga vraiment na Congo tous à la respecter pour to na mboka moko ya munene bato ba respecter na nkita na biso. Alors tellement biso moko toye ba nkita na biso te bato ba koma ko linga ko matela biso. Donc yango esengeli Congolais zonga na nzela. Congolais singeli soko za na biloko lokola ya minene ya makasi za na kati ya Congo faut être sérieux. Eloko zo bomba biso yango wana faut tozala sérieux. Makambo ya Congo il faut tolobela yango na ki sérieux nyonso na ki bulu yekete matondo bandeko na ngai. Et alors ndenge tozoloba na mboka na biso tozala na sango matanga ya Dadidi Kambala acteur munene ya mboka za na ba niveau ya ba Jackie Chan na ndenge ya Congo. Mais ozomona tellement cinéma na Congo bande telema na groupe Salongo mwana ntutu et to telema ka wana to matate et a pas mingi bande konanga et badadi baza bato yo bazui chance pour tout te ba sala na ba groupe na groupe ya national ya mboka dans le groupe Salongo. Or acteur moko ya munene likambo ezate et kendenge kemeto zo senga na bande kona biso tant biso ba diaspora to ba na bango et singeli ministère où ils ont existé on est ça ramsa na ngo ba bengi ministère de la culture et art normalement to yeba tina na ngote po yesa ramsa na ngote même artiste peintre même ba o ba sala ka ba dessin même ba ngo ya théâtre même ba o nyoso ya musique ministère ya culture et art na mboka na biso eza na ka po li ambongo mais musala na ngo sala maboy to yeba tina na ngote en tout cas wana to leki moi na moi sur pe Lopez Akufi o azalaki azali je crois journaliste bato so monaki na ba chaîne na ba télé sala bi émission na ye azama na maso ayebane olingo yo ke émission na ye tala na wana na se na kata mur na biso mona si na saki émission ya Lopez et makambi ya Eliane Bafé no Moïse Mbiye et si na sala ki yango tali pe na mur eza wana awa siko to konti na politique masolo ya mboka Fachi béton ndenge bomoni wana aki otama masolo mouton bande kona na temps minute na okena nkaraka po na osala ta ba 15 minutes comme ça na kati. Fachi akei kotala makamba saut de mouton. Saut de mouton wana d'abord mbongo ebima wana mokota wana ebima na maquette salama eza deux choses différentes. Maquette salama ndenge mususu réalisation sa ndenge mususu. Montant ebima ndenge mususu pratique ya makambo de basala eza ndenge mususu. Et alors to mona ki ndenge Jean-Marc Abound na saki pe émission na ngweza wana na mur na biso Jean-Marc Abound na mususu soki na ni kombo ki Kabuya batambolaki parce que baza mécontent ndenge bato balie mbongo pona saut de mouton etamboli ndenge singeli te côté wana na sembola muke avant na ya na Fachi Jean-Marc Abound aza lelo moto azosukamba yi de pes et puis baza na pouvoir aza kuna na assemblée nationale et Kabuya pe ndenge moko secrétaire général ya yi de pes bango bato baza na kati ya pouvoir lelo tant bango ba marché pona ba protester contre bato bazolia mbongo ya makamba saut de mouton côté wana epesaki nga mwa mbai na moto bino nde boza na pouvoir bino nde gouvernement na bino nde mute gérer mabe bino botamboli boproteste esuki wana bango bazongi na bandaku tomonaki bavideo bana itepesi balobi bazongi na bandaku et toye sikoyo tomoni directeur ya cabinet ye akoki koinaugure mpona soki na selimba soki na wapi akoki koinaugure oyo wana mpe eza inachevé esila mpenza bien te ale lelo toye komona
Félix après avoir kouta na Addis Abeba ya ye kosolana ba chef à chantier bandeko na nga tolo banano bien makambo oyo eza nayebi te na Congo nayebi nanga te soki mokili ezotambola ndenge nini normalement ministère ya finance ezali ye ministre ya finance ye esengeli apesa rapport so moto bapesaki délai par exemple tobi balobaki esila dans une année bien dans 7 mois eumeli mpona nini ye face à la rapport et soki tozwi moto tobengi moto asalaki chef ya projet asalaki maquette bino bosalaki boye babengi na bachef soki ya chantier babengi na basociété nyonso ezokende kolivre bakayase basima makambo nyonso tosala bango wana tout il faut basala rapport y compris ye chef ya chantier basali rapport wana ministre ya finance asali rapport oyo kuna bango nyonso ya nini urbaine soki ya habitat soki elokoni bandeko bango nyonso bakosala na hôtel de ville tout sala bato wana nyonso bakosala rapport baki bakopesa yango premier ministre. À ce moment-là, premier ministre, à chef du gouvernement, il y a Kotala, il y a déjà détournement. Pour les hommes, déjà, il y a détournement. Bon, Félix, ça qui Kotala en tant que citoyen congolais, et puis président, il y a Moka Kolom Ezate. Mais na boye, et c'est une présence, il y a Félix, c'est à Kitawana, à Kinrotan. Parce que bateau et Bazali, chargé dans ma camarade, bako sala Bazali. Yango, makamo to ko bantan wa Kanambe. Basali mo pon ngaba, Kanamba ki ko inauguré. Et là comme ko ne bukani Kanamba ki ko ta. Et là, comment vous savez que quand même non, président de la République a ça makambo sengi da ça. Comment ils ont ma casse minière de sengi kolandela. Donc makambo saut de mouton yo, il y a déjà escroquerie, il y a détournement, il y a mbongo. Bateau bali en monde de tolobi, ministre de finance, oyo kuna hôtel de ville, na ba chef à chantier, ba monyo sona tous ces monde là où bazali les clés na makambo wana, bango ne ba que nous corrompt, ba que nous ça la compte rendu et pas il y a premier ministre, le chef à gouvernement. Et puis premier ministre atala ndenge makamwana bako porter plainte batone sengeli basamba. Donc toujours comprendre te mboka wana ezotambola ndenge mboka moko ezotambola lokola ata mokili ya balutu balutu na kati ya moire ya mutu balobaka te oyo eza fourchette oyo eza mbelinga na lutu mutu na moto ayebi lelo so bazwi lutu te bambeli na bango supu te eza nango grave te eza to ya fourchette na mbeli. Mais comment na Congo mboka moko ezotambola lokola mboka même pas bambwa tozoyeba te tozokende wapi bato bazodetourne bambongo ya minene ndenge wana mbongo ya leta mbongo ya kotonga nzela eza mbongo ya motu te mbongo ya kotonga nzela eza mbongo te uti na poche ya Félix bravo oza mote ya malamu osala saut de mouton te parce que Félix azokoma président na mbongo na mboka na miso na biso aye na ekuta te Donald Trump baye kokoma baprésident na Amérique bazalaki deja na bambongo Félix tozomona boye aye kokoma président na Congo ndenge azokoma ngo biso tozomona sikoyo ya kozwa mbongo wapi ebele oyo osala saut de mouton na bato bazoba saut de mouton ya Félix azolobisa eza mbongo ya Félix te ya mbongo ya ye ya poche na ye ya saut de mouton te bandeko na tolobaka mpe makambo bien mbongo wana eza mbongo ya mitu ya bakongolais bakokata yango ndenge omoni bamagistrat batomboki na makambo baki ya gratuité ya enseignement baki okata mbongo kuna mpe ya bamagistrat kuna baki okata mbongo yango mpe ya pasi baki obenda yango na kuna mbongo wana oyo wana bazotonga saut de mouton eza ni mbongo ya Félix ni ya premier ministre ni ya moto eza mbongo ya bakongolais ya leta sikoyo bato moko bavandi balie mbongo na Congo ezolinga eleka nango lokola eza eloko moko ya mokili matondo mingi naloba mingi te naza na papa misezoel napesi maloba parce que émission naokenda ngo karaka na kati nake kolala parce que eza motu pasi parce que eza motu pasi pas mise napesi yo maloba. Oui, merci à Maman Lumière pour Pessara Maloba, na Katia Radio Sans Effet, donc na Baye Bazolanda Biso, dans le Sako na Bango, na Yomoro, et na Makambo Uti Kolobawa. Maman Lumière Moni, bon, Wana Yokoti, na Ndenge, Nina Weza s'est représenté, Toloba soi-disant, en gouvernement, Ndenge s'est présenté, oui. Mais moi, il y a un gouvernement, il y a un pays démocratique. Donc, chaque gouvernement, chaque ministère,
bazalaka na responsabilité na bango na eloko ya kosala soki ekomi na premier ministre mingi akambaka omoni baréunion na bango babenga baréunion ministérielle ye akambaka yango mpona koyebisa ndenge nini gouvernement azwa nini gouvernement alandela bamakambo ndenge nini gouvernement agouverne mboka présidence mpe ezalaka mpe na bamakambo oyo ya bango alors soki otali po babiloko ya kokende kotala ke voilà bosali mpo moko boye bosali nini moko eza biloko ya président te ezaka mingi biloko peut-être kozala mestre ya ville wana ye nde moto akende kotala puisque omoni répartition ya budget ya ndenge ekendeke baplasaka yango omoni eza na ministère azali epuis eza mpe lisusu na neti banini ya bazone na babanini gouverneur awo na kati ya gouverneur mpe soki apesi nini na ye barépartition ndenge esalamaka neti na kati ya ville na ye soki na kati ya ville obe na commune moko boye batravaux moko esalami moto akokende na place wana ezalaka mingi maire ou nani commissaire des zones naloba ou bourgmestre ye nde moto akokende mais soki aza na empêchement akotinda kodélege moto ya ye alors yo président okokende te na babiloko ya mike wana puisque président atalaka mingi babiloko ya minene oyo ezo na niveau national azwaka mingi na niveau national na niveau international babulo président akoki kosala oyo bisoki contrat moko eye ya monene omoi ndenge ezalaka ndenge na bapalais du peuple ndenge esalamaka mpo batya pioche ya liboso afaire kongo ya ebandeli président akoya même bapont maréchal omoni président akoya wasolola na bato baza pembeni puisque eza eloko moko ya monene puisque moi eza korelie eza pa ya boma oyo pa ya matadi mais eza patrimoine moko neti ya kati ya mboka alors moni président akoya neti na babiloko wana puisque eza grandiose epuis eza bato bayeko wana baza neti bapaya moko bayaki wana po ifo basolola batya bapierre oyo ya liboso nde mpe meme ata na inauguration nango alors soki ozokende na babiloko ya mike bon de toutes les façons parce que tilo monenge aza wana ezali mpo aza na eloko mpe ya kosala te aza na eloko ya kosala te apart bavoyage apart kozala na tapis rouge akende esika moko azonga mais aza na eloko ya kosala te yango mona okende na babiloko ya mike puisque azovoyage soki bavoyage na eza ya mwa mike yango mona okende na baplace wana babiloko ya mike bon place mpe eza kolakisa ke ezolakisa nini na bango ezolakisa ke congo ekiti na se eza na puisque moko mpe eza na sous-occupation yango wana mpe yango moni bamakambo oyo tozomona wana mpo ordre eza vraimen te ya malonga mpo moto aza kokomande moto azotire baficele na biloko tu oyo aza nsima na ye oyo apesaki ye poste wana voilà mama lumière matondo mingi papa misisuel nalandi mpenza na kati ya bokebi bonso na ndenge obeti sete na ndenge olobi mais nalingi mpe obimiata sete quand même ya botokata kote na lobe mama mbongo parce que moni bato ebele ntango batravaux esalamaka ya l'état bato ebele bakanisa eza mbongo ya chef de l'état to mbongo ya premier ministre to ya bourgmestre moto abimisi yango baosala saut de mouton na ndenge tomoni ke déjà tomonaki ya détournement parce que maquette eza ndenge mosusu réalisation eza ndenge mosusu délai bapesaki mpe eza ndenge mosusu pourquoi baza kobenga bato wana te bakende kosamba baloba mbongo wana ekei wapi olie président ya boye asolola na chef ya chantier enquête ezosenga fo ya solola na chef ya chantier ou bien esengelaki déjà basala appel na ministre ya finance na oyo soki bourgmestre na bato nyonso baza y compris na kati ya makambo wana nayebi te est ce que d'abord question ya liboso eza mbongo ya président to eza mbongo ebima na kesa l'état ou bien badefaka yango libanda na Félix aki adefi mbongo ya ye bapesi ye mbongo na banki aya ye kosala so de mouton okoexplike bana mboka kuna oui voilà bon même ndenge olobi nazwa nano oyo euti oloba wana même ata bambongo euti libanda puisque mbongo soki euti libanda ezozala bapesi bino prêt badefisi bino
mais soki badefisi bino ntango nani mboka kotaka niongo mais niongo wana eza mpona motu wana te niongo wana ezaka mpona peuple te niongo ekoti na kati ya mboka moto aza korepresente mboka wana eza peuple peuple moto arepresentaka mboka wana niongo ezalaka puisque tomoni bambongo tozalaka nango mingi ya mboka eza mingi ezokutana bacontribue peuple moto aza na bamisala aza kosala na bapaku aza kofuta mbongo nde yango ekotaka esika wana alors mbongo ya libanda te donc eza bodefi boza na niongo mais niongo wana ezalaka yango elekaka na parlement ekoleka na parlement ke voilà Congo aza na niongo ya pays tel boy alors yango mona ntango tolobaka ke les institutions enfin les hommes passent les institutions restent alors l'institution etikalaka mpo bamikanda oyo ekomamaki ke mbongo oyo ya libanda oyo disons responsable moko ya gouvernement akendeki neti kodefa etikalaka na meme ata génération wana eleki génération ekoya wana ndenge ekomamaka ke voilà peuple andimi Congo andimi kofuta mbongo wana ntango parlement azoloba baparlementaire bazoloba ke Congo andimi kofuta mbongo wana ezalaka barepresentant ya peuple donc baparlementaire wana donc bango nde moto bazala donc batiango donc ezalaka peuple donc peuple moto niongo ezalaka epai ekotaka epai ya peuple mpo ye moto asalaka befort na babulu aza kofournir bamakambo tu mpona afuta mbongo bolimbisi bandeko oui ok ok excusez pour la appel les kokota wana alors yango moni ezali ndenge tolobaki les hommes passent les institutions restent bato badefaki mbongo wana na population ya temps wana bakoleka mais bamikanda oyo badefaki mbongo etikalaka na parlement puisque mbongo Congo nde moto akofuta yango Congo akofuta yango apartir ya peuple na ye nde niongo wana nde mboka akofuta yango alors babiloko to esalamaka na kati ya mboka oyo eza kopesa neti toza na bamatière première babiloko to wana puisque barichesse oui bolimbisi bandeko biloko boyebi bapele ndenge ekotelaka bato etiaka loyenge bolimbisa mwa moke donc je crois que papa mise soko arejete yango ekomi calme azorépondre bino donc voilà papa mise tozongiselo maloba bolimbisa biso émission tokokenda ngo karaka todéveloppe yango na émission na biso tosala wana papa mise jeune l'avenir sombre de la République démocratique du Congo papa mise maloba epanali oui alors bon yango nde moni ezalaka ke eza peuple donc mbongo président ayaka ayaka na mbongo te ezalaka mbongo na ye te donc soki bavoteki yango moni tozalaka balobaka il faut baélection esalema baélection esalemaka mpona babiloko otu wana alors moto mpe peuple avotaki po apesi ye azwi engagement devant peuple ke avala na kosala boye na kolanda mibeko ndenge eza na kotosa mibeko ndenge ekomami alors yango moni baprésident ya bamboka to na bapays démocratique soki akoti akoya akolanda nini oyo peuple apesi mano peuple apesi aréaliser na plan oyo ayaka nango apresentaki peuple puisque moni ayaki na plan na ye ayaki nango apresentaki peuple avotaki mpo na plan oyo apresentaki alors a partir ya plan wana sikoyo peuple apesi ye andimi ye atie siko na place wana donc ye sikoyo akosalela peuple aza moumbu ya kosalela peuple na po peuple apesi ye présidence wana eza na président moko te na mokili ayaka na mbongo yango tozalaki mpe koloba juste parenthèse awa ke na bandeko basusu ndenge balobaka non soki kananda ayaki wana abomisaki mboka tongaki kokipe ye te non eza boye meme moto soki aza mopaya aza toujours mopaya puisque mopaya wana to akoti na mboka na bino meme ata komisi Congo ou bien Kinshasa communauté bien nini ya New York atongi mpe bagrade chien mbongo wana ewuti epai na ye aza toujours mopaya ekozala te ke abongisi mais faut kokanga motu wana toujours alors peuple nde moto apesaka manda apesi manda mpona abongisa asala bamaka motu wana yango
et le chino monenga sali wana ça te mbongo et puis aya ka na mbongo te po yepe azawa na pe moni azawa na pe ba vota ki pe ba vota ki te alors mbongo wana tout aza ko sala eza ya yete za mbongo ya peuple nazo sala on a contre ni non contre volonté ya peuple mais c'est bon papa mais c'est papa mise ndenge tozomona ke maquette mosusu réalisation mosusu esili pete ndenge batiaki bamatolo bato bazokasa kuna basara na kati vide eloko te biso so tomoni yango sikoyo esengeli kaka chef de l'état ye asali constant azongi na ndako Jean-Marc Kabuni abimaki bamarché na bakombatant UDPS basepeli te bazongi ou bien esengeli eleka ndenge nini bakobenga premier ministre ou bien bakobenga ministre ya finance ou bien bakobenga bachef ya chantier mpo bapesa clarté na mbongo wana eke wapi nayebi te kotonango baboni. En principe, chef il y a chantier, puisque chef à chantier, il y a un chef à superviser chantier, il y a un wana. Alors, mon n'est pas débloqué, qui mon wana, mon est qui d'abord où est au bimana parlement, parlement ok, dans le ministère oyo travaux wana et c'est ni sala, mais au sala na niveau ni na quel niveau il y a ministère ni. Donc premier ministre oya wana na ni na parlement wana ko lobela kamo baza ko lipa ko sala ko réaliser amu bien ministère moko to lobata ministère oya travaux bazo sala wana yenda oya ko senga na parlement et à partir wana desiko bango ba yo pesa feu vert na bango ba yo débloquer mbongo souke na secteur wana oya na secteur ya ba travaux wana bazo lipa ko sala alors soki mbongo siko soki bungi mbongo emonani te bachef ya chantier te mbongo ekokende soki baparlementaire nde moto bakolandela yango ke mbongo wana ekei wapi puisque tomoni mosala oyo topesaki bino bokende kosala mosali yango te nde bakobengisaka nde ministère oyo esika mbongo ekendeki à partir ya ministère wana oyo mbongo ekendeki ye nde moto akotrace mbongo wana apesaki yango epai ya nani ekendeki nzela nini et à partir de wana nde ba remonter ceux qui parlement alandi ba makambo na yo komona ke moto azala mbongo ebimaki te nde bakoya kokanga moto wana nde bakotia siko na justice ceux qui parlement a vérifié babiloko to wana nde bakotia na justice mais puisque moni Congo eza actuellement mboka eza na sous occupation et mboka eza bato tout bazokota ndenge mboka eza sous occupation moto to azoya kosala po atala avimisa bapoche na ye a profiter et il y a un moment où tout est au salima mais tali chef à chantier et tali les a monté à l'imisa qui m'ont débloqué et puis maintenant il peut nous saisir en parlement de nous saisir et l'eau on a pas la royer baquet ni tout l'imisa qui m'ont il y a peuple et sali l'eau qu'on y et dès qu'il y a après nous allons battre la justice maintenant papa mais et bon pour l'inauguration on est à saut du temps tout le monde a qui directeur à cabinet qu'on a qui et tout ça là il fallait chef de l'état passe à la quitté chef de l'état est total harmonieux sur ça quand a cadre là ça peuple pongi au lieu la place justice c'est ça la msala nango ou bien ils ont ondengeni ou bien bango bazana kati peut-être ya ko tambusa gouvernement de mususu pour na mondenge yolandeli wana bango kutu bazana rien à voir et singende audit salema bato wana bazala na mama bakangami parce que maquette eza ndenge mosusu réalisation eza ndenge mosusu et puis bake koinaugure eloko oyo eza inachevé malgré eza korépondre te na ndenge maquette en réalité faki ezala eloko nini ezozala maintenant mpo bakanga bato wana en principe biloko elekaka ndenge wana omoni ndenge napesi baétape wana ndenge elekaka nde ndenge wana mpo omoni à chaque fois ezala loi ezala budget ezala nini donc biloko wana elekaka na ekendeke nde ndenge wana mpo ozolanda procédure oyo ndenge esengeli ndenge mpo ya kotambusa mboka ntango mosusu na RDC eleka ndenge mosusu te non bon ezoleka na sens puisque mboka omoni sous occupation ezali wana bato bazokota wana baza koprofite mpe te puisque contrôle eza te ntango ozoloba baudit wana kosala yango mais ntango bazosala biloko wana te ça veut dire que moto to azoluka ke non ndenge nga nakoti wana naprofite natya mbongo na poche natala famille na ngai epuis nakokende na ngai yango moni bazosala ni yango babiloko ya kolandela nini wana ezali te po tout le monde aza wana totya meme ata baparlementaire wana baza wana bo bango mpe tout baza wana moto mpe avotaki bango baza te baza na eloko moko te bakorépondre pa puisque soki biso tovotaki yo te mais yo sikoyo ozozala wana ozosala nini esika wana
donc bayaki na volonté na bango bayaka na volonté ya peuple te alors ntango bayaki na volonté ya peuple te donc bakoprofite na bamakambo oyo tu ekoleka yango tozomona bamakambo oyo tu badésordre wana ndenge ezoleka yango tozomona yango et en plus moni sous occupation ntango ezozala donc moto to aza koprofite puisque moto aza na nsima moto azocontrôle bango to eza kanambe moto azotalaka eske nabengisa bango natinda yango na justice ou pas. Merci mingi papa Mizizwa ndenge tolobi émission à suivre nde tokocontinue yango émission eza vraiment pasi mingi botala mboka ezotambola kwa mokili nakoloba meme mpa ya bataba mboka ezotambola kaka bikendelela mwanza mbongo ya leta bato bazoyiba bango epuis omoni bato bazomona yango lokola eza nango normal eza normal te koma mbongo ya leta babimisi ebele ndenge wana likambo ya saut de mouton ebele ya mbongo ebimi ndenge wana mais omoni bakongole baomona yango eza nango normal donc directeur ya cabinet akosala inauguration ya nzela kokamwa makambo ezoleka na mboka na biso mawa tro toloba na monoko nini tozozela sikoyo tomona soki audit ekosalema bakobenga baministre ya finance bato wana nyonso oyo baza charge ya kokupe makambo wana soki bakobenga bango soki bakosambisa bango soki mpe bakozala bakangami parce que tomona bamontere minene ezobunga na mboka wana ba 15 millions bamontere basaut de mouton eza mbongo osakana te or bambongo wana ebimaki mpo ebongisa nzela epuis saut de mouton o papa Mizizwe naza na ndeko moko na Kinshasa nzambe soki asungi andimi koleka tokoyamba ye mais avec kobanga mpenza alobi ye amoni document nalobi bozwa yango vraiment avec beaucoup de réserve amoni document saut de mouton wana normalement efaki ezala nde réalisé na 10 provinces ya République démocratique du Congo et non kaka na Kinshasa mais omoni bazotutaka atolo na saut de mouton ya Kinshasa ebongo mbongo nyonso badeblokaki mpona projet ya 10 saut de mouton ozoimagine mbongo nyonso wana ekei wapi mais toza na bato moko bafandi kaka ndenge wana bazokomprendre na bango te bazomona yango gloire epai ya moto directeur ya cabinet aye koinaugure oleki bango peuple aza sous-informé peuple ayebi na ye te papa Mizizwe 10 projet ya saut de mouton ozoimagine bamillion combien ebimi ekekiki na baposhe ya bato eza mawa mingi papa Mize émission à suivre mot de la fin na yo. Oui, merci à Maman Lumière Nebzozo Yokangai. Très bien. Oui, donc oui, et donc les alliés on biloko tout bazo sala wana bon bazo sala na bango mais les alliés au peuple peuple donc les na peuple face à la révolution peuple face à la révolution dans le sens que donc azo conscience que il y a voté qui batouana té qui batouana té na pouvoir puisque ngana tio na pouvoir té na tio place wana té alors comment il va rediriger donc vous avez dirigé ngai par défi pour un échec alors niti nga peuple nazalaka nga nazaka mokonzi nde il faut na benga na yo alors conscience du peuple akoki kozwa même ata bakie na bango na babiloko to wana baza kolobela bango baza koloba chaque fois la même chose ezali kaka ke basala révolution nde ekoya kopesa bango lobiko na bamakambo bango baza koluka koso soki te donc eza à leur péril. Voilà, Maman Lumière, le soutien. Matundu mingi en tout cas boyoki nde papa Mizizwe ya lobi congolais aza soki obandi makambo ya Congo makambo oyo bato bafungola motu makambo oyo congolais bakorevendike badroit na ye kotia pression na bayi politike bakokama mboka mpona peuple a vivre na bacondition ya bien mais moni congolais aza kaka naza na besoin ya bavideo ya bato basepeli balongola bilamba wana nde komona bato baza nango besoin batondi bacommentaire bakolanda me makambo ya malonga bato bazokipe te saut de mouton wana bozomona yango kaka boye dans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans ezali nde eloko ekoboma bato parce que d'abord batongi yango na bacondition ya mabe bokomona kaka ebukani ekwei boyebi nde kosala bascandale eza na bakengasani na baselimbao epai bato bazalaka ebele batongi yango d'abord mabe olie babanda bakotala nano batongi yango mabe non bango bazotala kaka o balie mbongo oyo ezokende na samisa non na poto d'abord babengaka baspécialiste baye kotala na bavoka baye batali ndako batongi yango mabe esengeli babuka yango epuis bato wana bafuta donc tozozela justice esalema na bato bayibi mbongo ya makambo ya saut de mouton ekosalama to ekosalema te merci papa Mizizwe nde tokutami na bino na
émission na biso tokosala prochainement na papa Mizézuel et na thème différent tokosala ndenge tolobaki na bino bosabone na page na biso ya Facebook, bosabone na journal na nga ya Facebook ndenge boza boye, et puis bosabone na YouTube na biso Radio Sans Effet ekosala biso bien makasi. Boza na mama moko ya Congo ayaka na ye te na bareseau sociaux mpo abanda kofinga koswanisa bato te, ayaka mpo aloba conseil ya libota, bilei ya libota, aloba sango ya mboka ezotambola mabe, apesa toli, aloba makambo ezoleka na communauté eza malamu te, tosongana. Bosabone, bolingi nini? Tokamati mipende totiki libanda, tokamati balolo tosala live totindiki, tokamati mbebo totie boye liboso na kamera, nde yo sabone. Kongola akendaka epai kaka makambo ezanga moto na makolo. Bolandaka bimission ya malonga okofungola moto. Partagez vidéo. Moni vidéo ya boye, partagez yango. Vraiment merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu nous bénisse. Merci, bye. Merci, papa Mizézuel. Ciao. Ciao. Bye. Merci à tout le monde pour participer. Bisous de ce gâteau kata tout là. Nalingi biso mingi mais faut na kata. Bye.